Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. La ligne un peu na ya ko éclaircir mon makambo susu bato bazolo baloba siringa na yo kebele par rapport ya témoignage na nga na pesi. Déjà premièrement na ko loba ba congolais s'il vous plaît. Na témoignage na nga na sali pa mi gagner ma na émission na tikali jamais ko manquer maman respect oiza maman Olive. Na fingi ete na lobby mabete na lobby juste vérité oyo biso na bango to yebi ke na kosi le côté. Donc bo arrêter ko loba ke ngai na manquer maman respect na koki ko sala ngote. Botika ko loba ke nga ba futinga mbongo pona ya ko salir maman. Muto futinga mbongo te. Na pesi juste témoignage ya makambo nga na viva na mariage o nazalaki na yango. S'il vous plaît. Na ngai na bakselo komoko, au moins na photo na tina se. Na photo toza 3 personnes. O tovandi tozanga na mama Zenaba. Mama Zenaba aza mama leki ya Mike propre. Donc leki ya mama ya ba Mike propre. Mama Zenaba. Mama Zenaba aza mwasi ya oncle Bigas. O nazolo bake muto ayebisaka nga kiza mariage te eza cop bayaka na cop wana na maboko na ye il faut ye azwa 20,000 eza mobali na ye oncle Bigas ya mama leki ya Mike. Oyo aza na sima na nga kombo na ye tantine Ladine, mama Bernadette. Ye aza leki ya mama Olive. Ye aza leki ya mama Olive. Donc ye mutu aza mwasi ya papa Dido. Ye aza mwasi ya papa Dido. Ndenge papa Dido a expliqué kinga o na oloba ke ngai papa Dido muta confirmanga. Nazo lobaka clair nazo tanga ba kombo na bango. Papa Dido muta confirmanga ke ezala mariage te ezala ki couple. E utaki na munoko mwasi na ye ayebisi ye ke mama muta bengi ye alukela ye ba garçon 5 babala ba comédien. Na wana papa Dido ake koluka oncle Bigas oyo aza mobali ya tantine Mike oyo mama Zenaba limbisanga oza pe na problème te oza mama malompo nanga eza juste que naza photo mbali note yango na ti photo na yo aza mama moko malamu makasi. Donc mobali ya mama Zenaba nde akenda koluka Mike nde na expliquer ki azaki marié atiki mwasi na bana nde na lobaki. Donc o balingi ba continuer émission boko tala pa migué nga juste na éclaircir place wana pardon. Donc ngai mam nazo loba nazo inventer te na créer te eza makambo oyo ewuti na mibali ya batu o mibali ya mama Bernadette o aza leki ya mama Olive na ya oncle Bigas o aza mobali ya tantine Zenaba o aza oncle ya Mike. Natikali ko fondé likambo te ba futinga mbongo te mutu pa ko futanga mbongo pona salaire mama Olive azati na pesi témoignage ya makambo nanga parce que mama Bernadette mutayebisa ki mobali na yeke mama tindi baluka ba kofuta mbongo eza cop nde mobali na ya confirma kinga place mususu nazolo baki na banda ko lala banzala na banda ko liate na osala ba 3 jours nazola na loso mafuta mbila nazola na lipa ya mususu na mai na souffrir boy na bana nanga bazozanga miliki na pesi exemple mama Bernadette aza awa aulandanga po na chie penza po batu batindela ye jo mususu nzaleleka nga makasi na bengi mama na Congo mama Olive na bi mama na okoka suste mobali sanga asala kate na ola na baloso nazo bana bazata na miliki ya omelate nazaka na zemi ya munene na Olive bébé ya 6 mois 7 mois na zemi nzaleleki mama nazo kokate ayebi singa problème ezate nazo tindelo muto ayotikelo mbongo na ndako to sepeli na ozela nazo mbongo na tsata provision moi sa zemi nazata na eloka kolia atinda mama Bernadette oza na simananga baya na papa Dido Mike témoin mama Bernadette ayelanga besoso 4 sacs baloso bouteille à huile ya 1 litre et demi na 4 matungolo même pas 1 euro alors que nga na senga kimbongo pona miliki ya bana bongo mona ke makam nazolo banazo kosate boke kotuna ye azaka na restaurant na Liège oyo aza mama leki ya Mike asambelaka na église de réveil botuna ye makam nyonso ya na lobby
est-ce que kosi to lobi vérité ke yaya na yo amema ina ndako anganga te ke ba mema ka ina hôpital te po ba komise mutali boma ke makambo nyonso na lobi so na kosi ba témoin na nga mibale bango yeyo baza oyo aza na nsima na nga na oyo aza liboso na nga naza na intérêt te ya kosela mama Olive makambo na kotikalaka komankaka mama Olive respect ata mokolo moko te na vie na nga na oloba makambo ezalaka kopa mbongo bauto benga nga mama Bernadette asole na mutu na kokande obomba bakombo te mais ayebi mutu asolo na ye oyo ayebisi mwana akokita biso mokoni na mongongo nga naliaka 10,000 ya pamba na 10,000 wana nazokoka te mwana avandi nga na mongongo mwana akokitanga ndenge ni funa sala ndeni po mwana akitanga mama Bernadette wani loko osala te omwana na vanjo na mongongo na avandaka wana na okitana nga te na sala bino eloko te na pesa bino ka confiance nga na ndimaka te ke makambo ekokomelanga yoka mawa mona nga lokwa mwana na obota lisi makambo ekomelinga je pense soki ezalaki ekomela ebana na bino ke mama Mike azalaki bokilo na bino asali bana na bino makambo bino botika salanga mais ero mama wana azala na prison menga bu permeta ani okolanga basalanga o basalanga na loba eloko te bato balobi po ani na boma libala te na sala eboite ma Bernadette tu yebi combien de fois na ndo boma libala ya suka o mama Olive tindanga na yo sola na ona pesa ba raison oyo Mike azoloba nanga pourquoi nazoboma oyo nazoyebisa bango pourquoi nazoboma libala na ya kosola no na yebisi mama Bernadette nazoboma libala pona boy mobala lingi ko sala te alinga ngate to solola na pasi makamyo so na lobano olobana ngani lobi mama lobi na yebisa yo si tozui mobali mususu yo fo bala kana maboko na biso yo ko bala na sika morote kaka fo na pa na biso tozui mobali mususu tozo organiser déjà mariage pona to balisa yo oke Mike akende wana pe na kosi pona bato bazolo bake pourquoi na kimara te ba menace nyoso na bandozwa na kosi na tikali okosa te prevane boto na poni ya balaki te nga na balaki na boye na bango na balaki so li bala na nga ekufaki na Blaise hotel ya okabona na nga na Blaise eza mama Bernadette obozo mona na sima na nga akenda ozwa mwasi ya Blaise akomisa camarade na ye bakomi o voyager ne ba Dubai bakomi oke baozo ba manipuler yo poka basanga mabe nga na obo ya Blaise o mona ba obwaka yo je pense que bobwaka yo bozala rane susuté naza magam na bino ebele mais nga sina loba na limbisa na nga bino bova na kwena bino nga na va na kwena nga bato baliaka na restaurant na yo batu na yo vérité makambo ya chose loba est-ce que kosi na kosi te nga na koki jamais kokosi la maman Olive makambo na bolamu asalanga jamais na koki jamais koloba mabe ya maman to na créer les histoires to na zo mbongo mo quelque part pona yo finga mama jamais na besi témoignage na beti makambo elekela nga na vie na kosi eloko te na balaka na nga na Blaise na nga na tiki makambo na bino na bosa na inyoso ya bino pourquoi yo mama Bernadette ke na koluka mwasi ya Blaise bo komine ba pire o mata Dubai na ye ti mwana mwasi wana komi otinda bana ne baboma bana na nga na kati ya ndako tinga na ke imile binyoso wana binoti poso botika nga na Blaise nga na yaka souffert binote mais bino encore boza simana nga bolo binga na ko balaka mobali musute nga fona bala na famille na bino yango na ko ganga mokilie yoka na boyi na ngai bo bima na vie na nga botika nga na zaka na nyongo na binote ni ya butu ni ya moi mama Bernadette na ebiso na boyi bo libérer ngai na lingité par le nom puissant de Jésus-Christ nazo senga libération pende nazawa no monika ni na vanjo na kingo na vandi yo na kingo mama nako kitaka yote 10,000 wana olie maya misu nanga ekita tina bana na yo woni 10,000 na yo olie ka 10,000 ya pamba na 10,000 wana bana no babanda kolela santé na yo ningana okozalaka na kimia te na mutu ya nani obo wande ko zoba 10,000 ba 3,000 ba 2,000 na mutu ya mwana muninga mama muninga mema zemi na ya boti mwana na ye po amona clair bolelisi nga mingi bonyoko linga mingi na lingi te botika vinanga na boy. Bonsoir la famille, j'espère que